Zobeta lisolo ya Abigail na David. Ezali solo, ezali na 1 Samuel 25, wana na 1 ti na 22. Abigail azali mwasi ya David. Abigail azali mwasi ya Nabal. Nabal aza motema mabe, Nabal akabaka te, Nabal azali méchant. Mais David abateli biloko ya Nabal. David amoni que Nabal azo se comporter mabe. David amoni que ekomi ngonga afuta tindi ba serviteur na ye baya epai ya Nabal po bazwa mwa lipa mwa kwanga mwa vin mwa mai. Nabal alobi qui est David et qui est le fils d'Isaïe. Je ne les connais pas, il y a trop de brigands, il y a trop de révoltés, il y a trop de rebelles qui se sont révoltés contre leur maître. Je lui dis, je lui donne rien. Alors, bien aimé, vous devez savoir que les jeûnes et prières, c'est bon. Tu jeûnes le matin, tu jeûnes le soir, c'est bon. Mais pour Abigail, on lui a dit fais les actes pour sauver les carnages parce que David a arrêté d'aller faire du mal à Nabal, à sa famille, à ses biens. Et Abigail ne devait pas prier. Elle devait faire des actes, c'est-à-dire prendre la nourriture et aller rencontrer David en cours de route pour les stopper à ne pas venir faire le carnage. Mais tandis que à Esther, on lui a dit pour sauver le peuple de Dieu, le peuple de ta patrie, tu dois jeûner 3 jours. Pour Esther, il a jeûné. Mais pour Abigail, il a fait un geste. Tous les mibasi ebele, mibali na bango ba mitema mabe. Mibali na bango ba mibi. Mibali na bango ba continue évangile ko yiba, ko escroquer, ko violer basi, ko violer bana batu, ko panza ba famille, ko sala ba désordre. Basi wana ba komi ba complice à mibali na bango. Moi c'est à Mukuna. Moi c'est à Léopold Mutombo. Moi c'est à Patrice Ngoyi Musoko. Moi c'est à Walesa. Est-ce que ba komi ko venir sa mibali na bango te ke nzambo to sambelaka makambo bozo sala contre le peuple de Dieu Zamabe. Abigail ramoni mobali na ye atomboki mobali na aboyi kopesa biloko pa David akeko mona su mobali te asengi nzela te a se décider azwa biloko ake no kutana na David na nzela avant que David aya ko détruire. Na ngongo tozana mabali belé ekokufa. Mabali belé za na ba problème. Basi ilokola ba Abigail bazate, basi lokola ba Ruth bazate, mobali aye na poto, asali mbongo, anyokwami, alema pale ba sardine, asangisi mbongo, aye kozwayo, amemio na poto, okomi na poto, yonde première ennemi ya mobali. Okomi kosala complot nam contre mobali. Bato songi, bato a quartier, bato bayaka kopesa ba information, basi ba yebisi yo, femme seule ezaka malamu, basi ba yebisi yo, kabola ndako, boy na boy, bengana mobali, ezamala, mibali boni bazui stroke, bazui, basali, crise cardiaque likolo, abengisaki mwasi, mwasi azakoteka malala, mwasi azaki famille pauvre, alobi ayato banda famille, mwasi akoma awa, abengani mobali, abotoli bandako, abotoli bana, abotoli mbongo, mibali bakomi kolala libanda, mibali bazo nyokwama, likolo tozana ba Abigail te. Bien aimé, tous en a basi mingi, ya ba servante, ya Jezabel, oyo Satan atinda ki ba ko infiltrer ba sali na Nzambe, ba nyokoli ba sali na Nzambe, ba bomi ba église, ba détruire ba business ya mibali na bango. Alors, tant boyoka ke ba pasteur, mususu bazo divorcer, ba mususu bazo pesa ba lettre à divorce, ba mususu bazo bengana basi, bo mona bango te ke ba tomboki parce que ba tebele ba souffrir en silence. Ba mususu bazo konda, bamisusu bazo yi bazo bela bamisusu oya kokufa. Bien aimé, ba forçaka libala te, libala soki simité Bible lobi pesa lettre à divorce. Nazo encourager divorce te, mais na vivre expérience na leki na moni makambo basi ebele bazali ba hypocrite, bazali ba impoli, ce sont des sorcières. To eda bango to sala nyonso baya na poto kokoma bakomi na poto biso benemi na bango. Il faut pas détruire biso, il faut pas nuire biso. Abigail amoni mobali na ye mosala mabe apanzie samote. Moi c'est à solo atakuti mobali ne rere, atakuti mobali na sali mabe akopanze samote, akobeta piololote. Moi c'est à solo akouvra ka mobali na, a protéger ka mobali na, akota ka na prière, alelaka pote likabwe sa mate. Mais so moni moi si azokanisa
na futa mbongo bo babenga na yebisa batu boyi ebebisa réputation na ye ebebisa ministère na ye azala jamais mwasi na yo nzamba zo taliso ke azali ennemi afandaki pembe na yo yo kanisaki azali mwasi no ngonge koki fo ko saki ye ko benga na ye ko bandela vie parce que soko continue ko kufa pe akotikala ko bala mwasi mususu mobali mususu yo keba na batelengani. Abigail azaki mwasi ya motema malamu. Abigail azaki mwasi lokola Rite basi oyo bazolinga ko sauver mais lelo oyo toza sona ba Abigail te tokomi na été basi nyonso bazotambola à moitié nu na ba bar na ba balabala na ba bus na ba parc ba chrétien hein dimanche au monde na ba église hein? Mais basi ba musulman bazo se protéger basi ba musulman bazo se couvrir bazo la ta descendre basi ba congolaise basi ba chrétienne nde bazo s'exposer baza nu. Alors Abigail tu na posa Abigail na communauté na biso na l'église na biso na bandako na biso ba mibali ebele bazo souffrir awa na Manchester na Middleton moi c'est yemaka na église ya Job Mokabi awa Job Lendokiski moyembi mobali azu stroke mais moi c'est akoma ko bima na voisin na bango histoire wana Manchester mo maboyebi eza na ba Facebook na ba wapi moyembi na église moyebi yango biloko bongo na ba communauté yo moninga boza ba voisin moninga beli eloko yo moni ya malamu yali oboma ebi obimaka na mwasi na ye bien aimé na vie Bible lobi kozwa mwasi ya moninga te basi batelengani baze bele basi batelengani baze bele na Afrique basi bazoluka mibali ya koya mema wana poto soko za na posa mwasi kende na Afrique bala ou na communauté luka mwana mwasi moko oyo azana histoire to abalate mais ko kende ko bimaka na mwasi abatu te ba pasteur boni ba bobi ba mabala ba basi ba pasteur boni lelo bazo jouer jeu ba jeu ya Jezabel olie ba yebisa bibali na bango ke bozo se comporter mabe boza bibali mabe ba arrêter. Bible se biso awa na 1 Samuel 25 1 Samuel 25 balobi boye 16 ils nous ont servi de mirailles nuit et jour tout le temps que nous avons été avec eux pesant nos troupeaux. C'est pourquoi maintenant avise et prends garde, c'est-à-dire fais un geste à ce que tu vas arriver, ce que tu vas faire, car le mal est arrêté contre notre maître et contre toute sa famille, mais c'est un homme si grossier qu'on oserait lui parler. Awa serviteur Abigail a le mal est arrêté. David a rassemblé Batunaye, azoa ko panza, azoa ko sala carnage na famille na biso, azoa ko boma. Si le mal les a déjà arrêtés, yo moi si sala geste, bien aimé, tous comme na ngongo basi fu basala ba geste. Moi c'est à solo à aider kamobali, à couvrir kamobali, à kendaka ko stopper mabe, à intercéder ka alelaka. Moi c'est exposer kamobali te. Moi c'est à cause de la kamobali makamute. Moi c'est à foutre kambongo te pour soli mobali azu moi c'est en Afrique, yo tinda mbongo ba bomaye ba betaye, ozo ba photo banda ko panza, asali kobo, asali boy na boy. Entre-temps, yo zo respecter libalate. Entre-temps, yo moko respecter la mobilité. Entre-temps, yo moko bobi libala par rapport à ba comportement na yo. Tango mobile a eu décision à cause moi si mususu po yo pour respecter libalate, pour respecter nzambete et c'est kobote. Parce que Abigail l'air a moni mobile na ye. Azako kende. David a eu décision pour aboma mobile a kende ko senga permission par mobilité. Azwa ki biloko a ke ko rencontrer David a sengi pardon a pesi biloko na gesto David na de gesto Abigail a salaki nzoka azali ko préparer vie na ye abalaki mobile a mutema mabe David a ko boma mobile na ye mais a ko épargner Abigail na biloko pe Abigail a koma mwasi ya David a koma roi. Tala mwasi wa Abigail azaki mwasi ya mutema mabe azaki mwasi ya misala mabe mais likolo ya comportement na ye likolo ya geste a jenaki te asalaki geste to komi na ngonga kosala ba geste kolia
eza malamu, kogene eza malamu, kosambela butu moi eza malamu, mais wapi geste Bible lobi tokoyeba bango na bambuma na bango. Mbuma na bango eza nini? Bolingo. Lakisa bolingo na yo epai ya frère na yo na sœur na yo. Bolingo, l'amour du prochain. L'amour du prochain. Tozali na génération moko oyo peuple bazali mabe, basi baza mabe, mibali baza mabe. Naomi avait des races de belles sœurs, bien que les garçons étaient tous des morts. Elle continuait d'être liée avec ses belles sœurs. Et sa conduite, sa façon d'agir poussera Rite à dire: je ferai de ton Dieu, mon Dieu, et de ton pays les miens. Actuellement, plusieurs femmes ne prient plus avec leur mari, ne peuvent même pas suivre leur mari parce qu'il n'y a plus d'Abigail. Basi, ba koma, basi, ya ba Jézabel, et là, telima, be comportement ma be, ba maquillage ma be, moi ça zo ki na sambelaka sous-vêtement libanda, moi ça bien sambelaka, et là telima be, ayebi ko yama même batute, ayebi ko tia mobali à l'aise te, mobali mutabengi so na poto, mobali asali ba sacrifice yo komia wa ennemi ya liboso za mobali. Yo komia wa bo kabola mbongo, yo komia wa bengana yo tikana na ndako. Ouais, o tikana na ndako, o gagner nzambe na likolo ko tikote, ba esprit pe ba ko tikote, ba ndoki pe ba ko tikote. D'ailleurs bien aimé, soko zo tambola na vie na yo, okutani na ndoki te na makambo zo sala. Okutani na bitumba te ya Satan, c'est ko tambola na Satan, ozaka na ye. Mwana na nzambe solo aleka na bitumba. Mwana na nzambe solo babundisaka ye. Tokomi na ngongo bato ebele bakufi, bato ebele ba piqué, ba crise cardiaque, bato ebele bakomi na ba chaise roulante, likolo abalaki mwasi amemi awa. Mwasi onole a se comporter lokola Abigail, a se comporter lokola Rite, a se comporter lokola Esther, a se comporter lokola Jézabel. Basio bakoma awa, baboto la bana. Lelo bokomi ko kino bala mibali na Kinshasa, bokomo bala mibali à théâtre. Mobala mwa théâtre ko bala pe memi awa, allez. Ye azui mukanda après azongeli mwasi na bengani yo. Basi musuba komi kofuta mbongo pozwa mobali ya kolala na ye mokolo moko mamu na ndako na yo. Mibali yango mpe bakoya abimina yo, abimina mwana na yo, mais na église bokomona ye diaconese, na église bokomona pasteur, na église bokomona ateyaka. Yango nomoni bandeko ebele ndenge toza awa nazoyebisa bino, l'église ebele eza dirigée par des sorciers, par des charlatans, parce que bazomema bato na enfer. Toza na posa ya basi lokola ba Abigail, basi lokola ba Rute, basi lokola ba Esther, bao bazo couvrir mibali na bango, bao bazo couvrir famille na bango. Balobi te David a sa décision azo akoboma. Décision oyo tala ko sakana te na mutu oyo aviva lokola nzambe. Na viva lokola nzambe. Na ko vivre nous 10 ans 15 ans na o pardonner yo, na o pardonner yo. Makamnu sto sa na pa. So na décision na nga eza irrévocable. Eza ndemo nzamba sa. Nzamba o limiso me mukolo nzamba décider ke muto yo fuba kanga ko tabolo, muto fuma azwa sida, muto fwa kufa. Bat ba ya mona nzambe poni asali bo, mais boyebi te combien de fois nzamba pardonner. Tala keba ko vivre na mutu oyo a pardonaka, a pardona, a pardon. L'air a besoin de décision bo mona loko la blague, bo mona loko la zo kosa. Alors les faibles vont tomber, les forts vont rester debout parce qu'ils ont vu nanga, ils ont vu na yo, il faut soit décision. So ozana mwasi na ndako nyoko la kayo, ozana mwasi na ndako a respecter kaote, ozana mwasi na ndako o mema na yo mto mema na poto, a komi ko se comporter lokola yende leader, lokola yende ayebi nyoso po ayebi ke yoza pasteur, divorce ozalate, ayebi ke na poto babeta na mutute, bengana e pembeni na yo. Surtout moi si on a sur en Afrique à respecter ma parents na yote, à respecter famille na yote, à kangi biloko yote ndio noter à l'action mode. Bengana e pembeni se divorce. Ayete pour progresser, yo progresser, ayete pour poser la bien, ayete pour détruire vie na yo. Combien de mibali ba yé lelo ba kufia wa, ba tiki ba ba cimetière ba so ba ba mibali mususu. Bien aimé makambo na oyebsa yo, eza makambo wuti na motema na expérience na zanango, na moni makambo ebele ba to souffrir. Eza ba tunsu ba se ba boya na moi sta mobile, ba li ba to yo kate. Ba li ba to communauté ba te. Bien aimé, Bible zolo ba so ke simite bo kabona malamu ke bo kabona ke muta kufa. Oyoka mutu soni pona nini vie tala tozana vie kaka moko. Après libala fête mususu ezate za kufa. Alors le temps yozana surtout so ko 50 ans, au tirali na 35 ans vie. So ko 50 ans. So za homme fort, au tirali na 35 ans vie. 35 ans vie on a loko vivre on a moi si moko à ko rendre heureuse.
Moi, si je n'ai pas problème. Moi, si je Abigail. Moi, si je Ruth. Ruth, alobi nzambe na yo. Ruth, eza ba jara bana basi oyo aza kolinga mobali. D'ailleurs, moi, si à solo mobile, il faut à la fana. Il faut à la fana mobile là. Mobile, il faut à la star na yo. Mobile, il faut à la le plus beau ya mobile news. Faut couvrir mobile na yo. Tala Ruth, tala Abigail, tala Esther. Abigail, David azoya na décision na batutoke ko boma. Qui ça? Abigail, toke ko boma Nabab. Abigail azui biloko akokuta Nabab. Basi musu lelo. Oyokuta mobali na bana. Mwasi akufa to libala esimba te. Mobali abengi so alongoli o place ozoteka matembele. Alongoli o place ozoteka ozakolala parfois en église na baban. Alongoli amemi na poto lelo koma na mbeto koma na chambre koma na passeport o voyage partout mundela azofuta yo. Okomi awa mutu aliboso fo nyoko leza bana wana baya na ndako te yo vanda ndako kaka bana oyo botane bana. Bano mobali wana bota avant bana te balia te bamela te ozo mener bango vidi. Alors Bible lobi David a une décision azo ki nous sala carnage na ndako ya qui ça Nabal et Bible zo ça dit Nabal ba boma ki soko tangi na 1 roi 25 banana 1 ti na 43 44 mona ki Nabal ba boma ki et Abigail a komaki mwasi ya David et lobi David a komaki roi. Bien aimé, on ne prêche que l'évangile, on ne prêche que la vérité. La communauté eza mawamingi. Batu boni ba piqué ba crise, batu boni ba komi ba handicapé, likolo yo kuta mwasi na ye na pasteur, likolo yo kuta mwasi na voisin, likolo yo kuta mwasi na camarade, likolo yo kuta mwasi na ba kendeki voyage na Turquie, na Poto, et puis ce qui est grave, ngongo e komi basi nde ba komi mobulu. Basi ba komi ko futa ba ticket ko longwa ko kende na Kinshasa ko kende luka mibali. Et basi wana na l'église baza ba kambi, baza ba yembi, ba protocole, baza ba ni tout simplement parce que comme na tango suka, l'église mingi ya minene, l'église mingi za dirigée par des pasteurs gege, ba pasteurs aventuriers, ba pasteurs voleurs. Ba pasteurs o ba simbi kisi, bazo luka mbongo wa batu, mais bazo luka batu te. Bien aimé, Yesu aza malade. Yesu aza mubate. Toye na opération Abigail. Tozo luka basi oyo baza na attitude ya Abigail. Basi oyo baza na attitude à sauver famille na intercession na mabo delipe na opposer ba acte. Olobe osambela mais na quartier na bino ba jeune mère baza nozo ba en charge te. Ba tulokola ba lor mbongo. Ba akawa. Bana basi oyo su ba tomba mi bazo yebela nzambe. Soki bazaki na bonzambe mais bazo ba jeune mère nyo surtout à Kinshasa bazo so en charge. Et c'est ce que c'est l'homme bon à la jeune mère. À Manchester, on a PC conseil Christian présent mobile. Et c'est mon sœur, nous voyons pour tout boyer. Bon, tu vas PC. Son somminda, kanisa la jeune mère ya commune dans l'église na yo. Nzamba tombolio aider la jeune wana. Mais l'homme bon l'ombre d'elle-même. A koki ko aider la jeune mère te, a ko ça leur montre ba ko obeta même ba concert ya mbongo. Bible lobi que tout ce qui respire loue l'éternel. C'est que yo oso fout ça mutu mbongo pour louer l'éternel na bana miko oso fout ça mbongo et pourtant Bible les yeux ça Jésus a laissé venir à moi les jeunes les petits enfants. Bien aimé to comme natanga wasuka. Les vrais est devenu faux. Ba faux pasteur ba comme ba vrai ba pasteur ba comme ba faux. Problème te oko ki mano ko ye pas proverbe. Oko ki ma ko ye église na zo diriger. Olandi lendo kiski Olandi ndoki Olandi boy mais souka nango et ali a omemo na life. Abigail azaki femme sage ayaki ko protéger famille na ye olie ba boma bango na ye mais stopa ki makamnyos et nzamba salaki justice. Ezaki maté à lelo dimanche ezali tozoluka ba Abigail basio banyokola bana batute basio bazaka na motema bo mama oyo kokuta mwana na libala obokoli bana mingi lelo pe ba botwa mai pa bambanda ba eda kutu bambanda ba mama oyo bazala bambanda koleka ba mama na bango mais yo tellement aux un esprit ya kindoki na sorcellerie au mona ka bandoki partout mwana na nzamba sola banga ndoki te ngabo ko zo photo na ngabo ko pesa moi pa nganga na banga te parce que nganga ko zo esprit na ngate ngana za esprit nzambe na za esprit supérieur
mais au moins yo lobi osambela ka me vino mobimeza kolela ka bandoki partout komona ka bandoki partout komona ka boy kolela ka boy. Alors nzambe nanga amona bino nzambe nanga zana bino ezaki mateya ya dimanche opération Abigaël ezaki bongo na 1 Samuel 25 banda na 1 ti na 43 nzambe nanga amona bino nzambe nanga zana bino tokutani susu na semaine bozala fidèle na Sentinelle TV. Alors tant on a besoin de décision, tant on a annoncé les hommes forts, les femmes forts vont rester debout, les faibles vont tomber parce que tous abattus, tous en makila nanzoto, tout ko sala likambo na plaisir te, tout ko sala likambo na ko banga mokilité. Faut na vivre vie nanga na enjoy vie nanga dans le Seigneur, dans la Bible, pe na continuer ko sala la vérité na esengo. Ceux qui eloko moko ezo travailler au bien te. Eloko moko eza mabe na nzoto no faut katango parce que sinon yo mutu bima hypocrite. Jésus vit na mobimba azaki contre ba hypocrite. Alors nga naza hypocrite te, moi na nzambe oza hypocrite te, nzambe mona yo dimanche malamu bo panza ba vidéo o epa ba tunyon surtout parce que na communauté na l'église to na ba problème. Olingi ko benga ngo za na problème, oza na conseil to oza na pamboli pona mosai na nzambe benga na 0044 74 240 23 933. Ils ont dit bon mot proverbe 30 ans depuis mon galema tout le monde a dimanche prochain. Yesu azankolo. Bye bye.